Ezalaka rendez-vous d'excellence dans le cadre de la information à temps réel dans Bonda Écolo, magazine d'actualité Mbote Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora partout, la conférence de fidélité, Oyobope Sakabiso. Avant de faire l'édition de l'émission, il y a mon collègue, bon, ça donne ma semaine, la mission Boye Baké. La force politique est si évaluée après verdict, il y a cour conditionnel pour trouver sur Basolo. Il y a moins de papi Mboumbangale, ma bourgmestre la commune d'Angile. Elle a déterminé que la commune sa commune est propre Koleka. La commune surtout la ville province, il y a Kinshasa. Peut-être qu'on a sur élément où la chef coutumier le conseil de la Congo centrale. La commune côté qui s'est pas au Koleka, même frontière d'Abisso, la RDC dans Angola. Motelisu support de que vous allez aimer talangenge to fongoli édition de Koualelo la élément où on peut sabino la basamer boyebake ya kosamba ezate pour la force politique et ebani après verdict ya cour conditionnel pour la élection législative il y a le 20 décembre 2023 même important exact souci à peuple ezali bosso ya ba sentiment na binono surtout ça élément on a ba détail ebelé. Nekolanga ya Congo, bondi melanga ike. Nyonso, eza deja, ya koye banana musala oyo, informateur a outi kosala. Awa, toza deja libre, ya ko définir la force politique oyo, eza deja, après, élection le 20 décembre 2023, nandenge, ya ba validation, na ba invalidation, ya ba résultat, ya ba législatif, la cour constitutionnelle. Ya koye eza ke, la première position, toza na IDPS, parti au pouvoir, bangonde, la première force politique représentée dans le Parlement. La deuxième position, Tozana Union pour la nation congolaise, ya mwana mboka Vital Kamerhe, naba allié naye. La troisième position, Tozana AAP, Oyo Ekubamaka, les premiers ministres sortants, mwana mboka Jean-Michel Samalukonde. P, la quatrième position, Ezabongo, AFDCA, il y a le professeur Modeste Sebastien Lukwebo, tandis que MLC, il y a Jean-Pierre Bemba, et quoi il a 16e position. Et Sengeli, Boye Bake, la configuration Oyo, mwana mboka Vital Kamerhe, Azakobima, premier partenaire ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kakandenge, babandaka masolo na 2018. Le kola Ezaboye, ya kosamba kutu ezade po akokumba poste clé, ya pouvoir donc, parlement oyo, asi akumba yango, la première mandat, ya mwana mboka, Joseph Kabila Kabange, malgré asilisaka mandat na été, po asalaka démission, suite que, Kope Esimbakate po, la présence, ya batou rwandaise, la mabelle République démocratique du Congo, sans autorisation, ya parlement. IDPS, parti présidentiel, la 75 députés nationaux, à Bango, Baza déjà, la 75 sièges. Après, verdict, il y a coup conditionnel. Donc, logiquement, cause de primature. INC n'a pas allé naïe, Baza la 33 députés, cause de Assemblée nationale. Regroupement AAP avec 32 députés, Yamwa Lamboka, Jean-Michel Samalukonde, Bango, bako récupérer Sénat. AFDCA, yaba Silukebo, baza na 30 sièges. Na MLC, ya Jean-Pierre Bemba, baza na 23 sièges. Donc, bako kota kaka, na masolo, na cadre, ya partage ya gâteau. Na nyonso, esengeli, baye bako kumba masolo, baza na vraiment ba vrai patriote, po, batala d'abord, souci à peuple. Oyo, tilelo, baza kaka na souffrance, le peuple d'abord, ezala slogan te, pardon, esengeli, ezala oyo, et qu'on a vraiment matérialisé pour peuple à vivre la esengognon, c'est un obiso. Tobetisika Kambonda. La communauté Tekeya Kaliboso avec première intérieure la sécurité et affaires coutumières. Selon qui toko pour la concilier sa conflit communautaire Oyo et Silisi Bomoui. Il y a des Congolais et Bélébé qui récitent de Gondé. C'est les Congos qui gagnent tous les éléments Oyo. Ndeko ya Congo, Boye Bake. Implication, ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na kozongisa kimia na conflit communautaire tekeyaka eza kobeta makitoko na maboko ya VPM intérieur sécurité et affaires coutumières bande konyoso donc ba chef coutumier basanganaki na commission moko oyo eselemaki po bayokana parce que esengeli ba vivre malamu tellement que bazwa ki pétant ya kosolola
bandimi sikoyo ko-signer acte d'engagement po kimia ezonga la province ya Mai Ndombe, Kwilu, Kwango, Kinshasa pe Congo central. Bino mokoboyo kandenge nini mbonda ebetamaki. À l'unanimité que toutes ces décisions ont été prises, ça ce n'est qu'une partie, mais l'ensemble de l'accord trouvé sera présenté au chef de l'État qui doit en prendre connaissance avant toute la nation et les partis procéderont à la signature solennelle devant les chefs de l'État. Bayokali kitoko donc batekena bayaka kaka ndenge boza komona bapesali bambote na présence ya VPM ya intérieur kaka po bavivre na harmonie ndenge bazalaka depuis kala. Awa boyokani boye ekozala pe malamu hypocrisie ezala te oyo ayebike azalaka responsable ya bamobondo. En tout cas kende yo moko kopesa ordre na ba équipe na bino batika mandoki ba machete po bazonga kimia pe ko vivre ezala vraiment kitoko nyonso ekozala kaka po na elonga ya République démocratique du Congo yango biso tobeti kaka mbonda toyebisa kibino yango na basomer boyebake soki bakoluka bayeba parmi babukumesa ville province ya Kinshasa oyo bazosala misala kitoko boyebake ya liboso ekozala bongo mwana mboka Papi Mbumba Ngalema oyo azali bukumesa commune Njili po azali vraiment komaterialiser vision chère ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe population ya Njili bazala esengo na ye kolanda elema oyo. Mwana ya Congo boyebake soki bakotuna babukumesa oyo baza kosala misala kitoko po na koluka intérêt ya kobongisa bakomina bango awa na ville province ya Kinshasa bondimela ngai ke mutu ya liboso oyo aza kosala misala kitoko oyo okoki jamais kosamba eza bongo mwana mboka Papi Mbumba Ngalema burgomestre ya komini ya Njili aboya na ye komona bosoto kuluna na makambo ya mabe na komini na ye bino moko botala neti awa azala susi ya kokomisa komini ya Njili propre koleka bakomini nyonso ala kata ville province ya Kinshasa. Mwana mboka Papi Mbumba Ngalema ndenge kaka aboya kovona na bureau akiti ye moko inde na terrain po na ko contrôler ba travaux assainissement oyo eza ko salema azalaki toujours accompagné na staff na ye mobimba ba visiter ba ponyo so oyo misala eza ko salema na cadre ya kokomisa Njili bopeto na village bomoto ya mwasi oyo eza na cadre ya célébration ya mois de la femme misala eza koleka kitoko bino moko boyo kandenge nini les bourgmestres les plus compétents abetsaki mbonda liboso ya caméra na biso. Raison pour laquelle vous me voyez sur le terrain en train de superviser les travaux que l'OVD est en train d'exécuter, en train de superviser les travaux du village Bomoto Yamwasi, ce qui justifie ma présence sur le terrain en ce jour du lundi 25 mars 2024. Mwana mboka Papi Mbumba Ngalema oyo bana Njili bapesa ye comme bic rouge azala détermination moko ya makasi elongo la population ya Njili po commune na bango ezala kitoko parmi ba commune propre ya ville province ya Kinshasa awa eza kosenga ba bugumesa ebele bo emboîter ba pas ya Papi Mbumba Ngalema bugumesa commune na Njili po ensemble Kinshasa ekoma kitoko bana Njili bakoma kotuna soki bugumesa malamu boye depuis kala azalaka wapi awa nde vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekomi vraiment matérialisé à travers misala kitoko ya mwana mboka Papi Mbumba Ngalema bugumesa commune Njili yango pe biso tobeteli kaka mbonda soki oza ba reportage na lokolo ba mariage ba anniversaire ya politique ya to ya nyonso tu benga magazine mbonda école to mbonda école agence ba conseil le reportage moko ba prix moko favorable. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence,
awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise en tout cas bazali premier na maso au état social bondi belangaki avec 500 fois congolais à pamba par jour et pour ça que la fin de l'année au sepla kitoko et le mona libota na yo. Ndeko ya Congo, papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko mvula oyo euti kosila asina sepe ndenge toji biloko mbongo biso to pesaki na biloko toji eza ndenge moko te po biloko toji eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bamo bamoni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dibela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangou ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangou yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangou congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani toyebisaki bino na basamere boyeba ke lokoso ya bachef coutumier kuna na Congo central bakomi koteka baterrain na frontière république démocratique du Congo na Angola kaka mpona koluka kocrée baconflit entre deux pays oyo bavivra kitoko mpe na coopération moko malamu esali mpasi mpe moto za élément oyo ya mwana mboka Benjamin Kilunga na Wilfried Samba. Mwana ya Congo botala lokola bozo komona na ba image oyo boyeba ke toza la frontière ya République démocratique du Congo na Angola précisément na Luangola di ya kokamwa ezake ba Congolais misusu bakotonga bandaku kuna na zone tampon donc na terrain neutre kutu bakeme miti kotonga na libanda ya frontière na biso donc na Angola ata kutu bazalaka miso makasi mais oyo ekomilika mo misusu babuka bandako na bango na police angolaise mais bango jamais batikala koyoka makambo oyo eza mabe makasi po ekoki meme kokotisa ba conflit oyo
Soukalango et Kozala Bitumba entre police angolaise et population congolaise. Tellement Sangoyango et Komaki Likolo, et c'est là que maire ya ville ya Matadi, na ba service de sécurité et renseignement, ba kitana esika wala po, ba eba vérité ya masolo oyo. Mwana mboka Dominique Kodi Ambete, maire ya Matadi, ayoki somo, nenge amoni yemoko, ba chef coutumier oyo ya lokoso, bangonde baza la base ya situation oyo. Eza kopesa biso na bandeko ya ngola ba revendiquer pour na makambo mabele eza poke ba ayant droit ya secteur oyo ya loi bangolais bayaki balongoli baborne même si bato na soki botongi lisusu ekoriske tobeta o masasi. Étant premier citoyen ville ya Matadi apesi ordre ba suspendre ba travaux nyonso pe ba chef coutumier ba zongisela batu bambongo na bango po lokoso oyo ekoki meme kobebisa ba relation entre Angola na République démocratique du Congo oyo ba vivra déjà la kimia. Awa eza kosenga il faut kaka rigueur ya mibeko ekota po kimia ezala yango pe biso. Tebetisi kaka mbonda. Mokozi ya Kipoko et le commune chef Emboli Kibi Mark apesi ba historique ya mboka na yepo ba chef coutumier mingi ba yeba kutu te meneni ne kopesa ba historique ya mboka na bango apaka ka lokoso ya kote ki sama mbele na ba spoliation to enda elema o signé mo na mboka Wilfried Samba na bande histoire ya Kipoko. Kipoko ewutaki Ngabe le roi Makoko azalaki 6 5 mibali mwasi ndeko bango ya mwasi mwana na bango ya boso komone Ngambiele bensole nta yami bale Ngambiele balama mabi yami setu Ngambiele migia yami tanu Ngambiele nkulumbo yami tanu Ngambiele ngamabiele lenge bango ya mwasi komone liwana balunge mbe pa roi Makona camarade bango Tadiki azaki na mwasi na ye na jeune fille ne babotaka na mwana mwasi babeti makolo te bake na mboka moko komona ngo esuru tango balali wana tongo etani balongo wana te bake na mboka moko komona enkabi balali wana na tongo bakidi na ebale nango baza bateki ebale bazu baboto bakatisi sexuellement esika mai ya kwango ebimi na ebale bavandi wana bazoboma mbisi ya kolia ezomona ya koteka bazoezonana te bazo mboka ngo tovandi oyo kolia tozolia na biso très bien mais koteka tozoteka te mbeni tokovana mwango ndenge wana mwana yana bango le boso mwana Ngambiele nkulumbo asente mwana camarade na tata na ye ya mwasi aboti mwana mobala pese kuma mwana wana mbamba tabe camarade ntulongwa tulugeshika to kumuvana tubina le bala munene kama wetu zoje na biso bi mais toujours jambo tozosi na moto tokene na ibale kuna netu kwa file tukosa misale bi na mwana nga mwasi tukokia na biso camarade na ye atiel wana bango bajua botu ba unité na frère au débat tiola bango so ba jumi nano butumo na nkai butumo bakene bosutra comme na le bongo abolobo mais pas buto yende ni wala bo c'est de commission to sala ni malai na le bongo ambe bale donc etemba ke pa chifa bolo kuma chebo lobo mo kem c'est pas yamba mo bolo na bisolo ye chef ko vana mboka na yo bolo mito vana kata bolo bote ton luka shika na ton shika pembeni ça se sika to vana ba juba do ba teniki nango ba tele chebolo to lo alino na ko ba dona dina to si longtemps non bo je sika ko vanda te atesi bango mutu moko ba te ba mona sika ko vanda ba yi ba pesi chebolo ba loa yo sele bale zo mambisi za kumbia ba zo teka bango si ba ke pesi ba bomimbisi ba teki mbona bango usila kana na komela masanga ko bina kaka ndenge na kande chebolo mais ba to bana ba ya ba je sika ba vanda ba za pe penanga bana na lala liso pongi malamu te ko bina makel bambonda ko bina makel tout le temps ko bina ngomba lembaka te abengi bango ba ke ko ne pas chez eux akomi kuna to la bana bino ko manga na lala liso pongi malamu bobina na boko mabina na bino to bobina mais na par semaine bo bina deux fois bino me connaissent de lundi samedi nde pa mana ko bukungu de la journée te ko ni otiga lo wana te mo bo longa mabena ngabo liboso otiga bani ko tika te otiga bo lingo tika te ala mbala so je la no so ni wana bo longa mabena ngabo liboso ngolo so ni biso longa mabena na yo jung sela biso ba do biso pesa kiyo ya boko pesa kiyo to la biso na ngai
ngana pe mino sio venir bon ça vous tout à la ngana bino allez faire conflit ça nini et côté entre bango na bato bolo allez bitumbe bandi bango pe bazaki mibali bitumbe bandi te ba na côté bango bato zo kufa côté bato bolo bazo kufa kaka ndengo na ndengo wana sio bolo ah bato bazo lembate bazo bumolenga ka bato esingana kusala nini ko mbulo esila bitumbo esila ajili konga na ye atena ngona ndako anganga shebolo bo mukem ajili konga na atena ngona ndako anganga aluna ngala ndako na mboka mweza te tala pezanga li konga ajili konga atia ngona ndako a préparer li konga wana babundi bitumba lendi était rendez-vous à vendredi jeudi na pourquoi shebolo ba ke ujali konga wana tanganga tangalo le kongo yo so kena ngoko ko sa ngona ndako te la sa ngona ndako te chango le kolanda ah bango pe côté ba tirela ina simale baloti ah to comme na danger la chef le baké pa nganga boy je crois que ma belle ligne sur le terre ma belle tout ma belle to ken jeudi à 4h du matin elle balongo le matin ba boîte ba ko chiola 5h 6h chef le bayo ko na ba tumaye ba yibi tumba yo ko de te obuga ndako pamba ba to aller souter chef le bayo ba timma ba matale kolo ba tina sama belle ndana bango aujourd'hui le soir bien bango ba yete ba komina njela legen bango pesa ko bote sali aboti mwana mwasi komina ngale ntse ba yete ba yeko vana il mbamo to sangeza na kati ya balewana o fleuve ya bra eke braza o eke Congo e sangawana ba vandi wana bango ba kanji bitumbe sidi o ka ba to bolo ba za kolanda bango ko musuba sutu ka bona butu ba to bolo ba kumi ale bitumbe bandi na tongo ba le bino o to ça vous zoba bato zo ku felo moto za ku zoa ezate yo to sala ki bondeko ko bingo kuna wana ngelawa bodi kula bsumungwa kuna na mboka mingi za kapasi bodi kula bsumungwa na kama bilamba monsieur de jongi to kina ko buma misi ya ko kanka na mbesu to yela bino to sala ki change wana ba jeune garçon bande bango me baba zo ya ko boka filet na ngambo po kuna courant d'eau ezama kashi e ba le tiro kama kashi na ko boka kasinete ezate batuni bana bango est bon bana ba le bon sikoyo bato ko lo ba le to sala ko bondeko d'accord to bodo so ba lobi ya solo malamu so ba kosi oyoki bato côté ba ko bazo mona bato bazo tamba na ba bato bazo sala bato bateni bazo bato basali kama banda kwa mikelo kwa bangala bato ba uti wapi mitiba le bon zeno ngana kina utala bango aya yo utala bango bakutani babani ko so malbi biteki ya biso ebale na ya côté ya papa exactement différent mais so bazo le boto lo bana biso bien mais tonalité ndé exactement différent to ga yé azoni wana bango tan ba komi ba chef coutumier ndeko na bango ya mwasi kwa botaka mwana na njela wana ba chef ezala fuma boko biso mibalite bango tambola kuluka ndeko bango mwasi komi le wana mwana tsuko na bango ba chef fuma ok l'équipe tanga zo ya zo zonga wana mwana ba botaki na njela ngalenche to kuma ngalenche akoli pa komi jeune fille azo ya liso pona ko linga bande ko teba solaka akomi ko ya pona posa abala mwana mwasi wa nikibazaki na mwasi na lebosa baraki abalaki abota bana me bale mwasi na mobani mwasi ngo so aje kolo nini so ka baraki wa pe biso to yebi ete yele ki pa zaki muto ali pokote tango ye ko muso ya le bande ko nanga ngana yaka na zonga ka ne ko yana yaka na mona ka nyesi na binoyo na lingiye na bala ete balada ngoda biso na problème ke so yoka na mwasi na yo muso mwasi lingiyo biso na problème ke ayoka na mwasi ayiko bala mwana mwasi wana alongo kune pa zalaki aju mwasi na lebosi na bana ni bala ayiko vana sikuna donc mutai lokola mutai ko vana mboka ba kokilo na ye aba simbi ajo sala pêche nongo ajo samsana mo ajo bono ba ajo kulia mwana mwasi wana ayiko zazeni ayiko bota mwana mwasi kuma ne njobo munkiri bibili tango mama na ye oya bota ki na njela akufi yenga lenche a remplacer directement automatique a remplacer na place mama na ya comme chef no le kibi siko comme mon bali ya chef akinto la bote mwana pe njobo munkiri bibili njobo wana pe akoli abali mobali na mikonga kwa mobali wana pa bokolo
baboti mwana moko mene nganzali alobe nisika njoba jogi semeke na ye yako tina ndako na kipoko pa batela biloko na ndako semeke ne mapa yaki mali na kipoko njoba jogi ayi utika na kipoko aba batela biloko na ndako na ye ko ya kele bala na ndako ne mutako batela ndako ne biloko na zate aji semeke ne kota kin leka mbana na ye ayi na kipoko ayi utika na kipoko ayi ko zazeni aji zemi aboti mwana mwasi ne komone kaja kamana mnoko na bisambuka lia kasikuchili sate yo kombo wana lia kasikuchili sate olete koto yo la pombi pa mwana mwasi na koli bayi ko bala mwana mwasi wana na mentao epati mo komone ni samu ajize mi ayi kubota mwana mwasi angona ni chali biwa za hiso tukoyo ngana yiko na plaza mone famille wana komana yiko yoko kuna nganjo wake le bala na mikonga tende to yiba tu na yiko yiko te bon tango le sama tango tipo le sama kufina menka leka le sama susu a jumasi yana tiki a senteye ayo bota ba mondele soit des tata deje kibi azali famille na bisote ni kibi ayaki ko bala nde mwasi na kata kipoko ndomona tama bali mwana mwasi ba bota kina ndela ko minenga ndiba yuko bota mwana mwasi ko mene njobo njomo nkebe biliwana a pele bala na mikonga nde ayi obota noko na ngai nganzali alobe ayi obota noko na ngai muvuli jol ayi obota mama na ngai mfumari ikiba zaki ndeko na sote ngati wasengi kuba komba le kile po yim komba le kibi po yim ta bota ki koko aboti mama yango ba pesa nga komona ngai sino kota famille aza famille na sote ele yende mta obo baze bele ba neve na ngai kuba ndeko na ngai basi na boti mbo kipoko za ya bambo automatique mamu takolo kana ngolo ataki na kala grâce au ngana landi ana mwana mbalo na kaidu emma comme na emma petit sura la ninga abota mwana mbalo na mibale blaze donc na yela na mabalo mwana papa na nya blaze ngale tambo yake ataki na ndako na yeye ekimbo blaze mwande neve na ngai mwana grand sœur na ngai o grand sœur mwana petit sœur na ngai wala ni ngai bazami bali mfuma suwa za mtsala lekina ndako ni bali kulwana mwana ntsuka na biso akote ko bota mama de mwana mbali kumine amen azala pembeni na baze beli bobo ko moko te mtsa moko te baze beli na bango nyoso songa le na zate bango se bakobana bayokana le se ko pia moko akufa koko akufa se ko pia kubana na nsibani bango ko pona nene bako tsheba che mwana za problème na ngasuka e sobe ko za munene nikula mboko mvinga ngombe la kutumba banyama na bisobe batumbe sobe wana isubiri kujika moto ko banda tongo te yikira ko mo ni ko la nye ni tombo ko lande sobe wana ko bana banyama o mwana kwebo matike tikali o mwana pena kwebo matike tikali o mwana pena kwebo matike tikali mais moto zikaki zaki matike tikali mais matike tikali misala to sala ka ba jardin ba terrain marquage zali aye aju parti a terrain ya marquage terrain ka zazo na ndemi la ye bito utikona ye ngai tomate ba nini tout azo vivre bon ba génération ko bon ba ko vivre là misala yango wa lelo so na 14 plaques bande en ndemi et colipé comme bien bande moko ba 120 000 na bande moko donc na 14 bande de 15 bande vous en a combien kata bakati pa après baje o etelo wana o arroser au bois qui fumier allez et demi sur bagène bagène un peu au pico sur partager yo partager bagène au na pe boti du sur après il a 10 plats de bande et comme 20 tala ndenge tokomi na suka édition mokola lelo na tokosilisa ngo bote sapu ota toyebisa bino basomere na biso boyebake baforce politique esi eyebani après verdict ya cour constitutionnelle mpe kozaki eyema oyo le premier citoyen commune ya njili mona mboka papi mbumba ngaliema
oyo aza déterminé ya kokomisa commune ye kitoko koleka bacommune surtout awa na kati ya ville province ya Kinshasa mpe bolaki elema oyo bachef coutumier ya loposo la Congo central ya bakomi koteka baparcelle ti koleka frontière ya Congo Angola de manière ke bacréer badésordre ekopisalaki baconflit ezala entre les deux pays. Tala ndenge tosilisi édition mokolo lelo onga alede wala présentaki yango kitoko avec impact de la idéologie boyebake cinéma caméra réalisation et montage ya mwana mboka Igri Dalmatek ta main. Bon continuer pour s'abonner toujours la chaîne YouTube la biso Monda école officielle P ba activité la bino bon ben la biso to koleksango tout ça ba chaîne partenaire ebele na ba prix moko abordable. En tout cas biso la bino bolingo et la demande que Monda école et que les gars likolo en tout cas tout à prochainement ce qui connaît sur Azongité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.